soki bakajolaka yo soki bazo chéri yo nuit et jour soki balengelaka yo ezalaki elengi moko boye ntango tie bino nga na olinga nakenda ngo na nga. D'accord, ok, y a pas de souci. Mpona aloba na place ya baninga te toyebani bilongi me mitema te one motu mosusu omona ye alobaka du bien motu moko obeme na motema azaka d'accord na ye te osolola mwa bien bie bokutani omona mina bato ebele na oyo babengako te bakobengo babiso mpena osali geste moko bien mpona nga ko réconciliation ezalaka kaka bien mais eloko déjà vi asali wana eza déjà beaucoup alobi déjà kombo wana otanga te atango plus de 3 fois et puis alobi kaleki Davido mais c'est clair lata solo tokota na rue d'amour na sorti ya liberté elongo na baninga sokola na bango oya bango vraiment elengi sentiment suka te oyanga nazwa barefoulement kaka se na début personnel oyebandaka bato babale cousin ya Florian Mvulalea moninga ya Ignace papa Guy Mpongo ingénieur Simplice et bâtard Wamba Sassou Ozobeta mabe, ozobeta mabe, ozobeta mabe, ozobeta mabe. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro des Mputuléo. Bonjour et bonsoir. Bonjour partout où vous nous suivez. Bonsoir également là où vous êtes en train de suivre le programme de Congo Révolution News, cette chaîne YouTube qui apporte auprès de vous, bien sûr, l'information concernant la culture congolaise. On a fait de notre mieux pour rendre cette émission socio-culturelle et juste pour le besoin d'apporter auprès de vous de l'actualité, mais également l'information. Ici, aujourd'hui, nous sommes à Paris, Saint-Denis. Nous tournons cette émission Mputuléo pour vous et un artiste et musicien est venu par rapport à un événement. On s'est dit qu'il était important de le recevoir sur ce plateau de Mputuléo. Soleil Wanga Guy Vambron de Bodina est parmi nous ce soir. Avec lui, on va parler de l'actualité concernant la musique, la vie sociale, mais également de lui, l'événement qui nous attend le 14 du côté de Lieu Saint. Le 14 février, ce sera la fête de Saint-Valentin avec Guy Vambron, Soleil Wanga, à qui j'ai dit bonjour et bonsoir. Bonsoir, bonne année la frère. Bonne année le roi. Merci pareil. Très en forme. Calmos. Boniba Sango, Boniba Kambo. Non, ça va, Dieu fait grâce. À côté de 2020, et ça peine avoir problème là. Mais voilà, quand tu écoutes par sa grâce, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Voilà, pour débuter cette émission, le Roi Soleil, vous allez me permettre, j'aimerais que la réalisation aussi puisse être en accord avec moi. On va essayer de commencer cette émission avec un son, avec de la mélodie. Au proposé Bisso, et là on est à bientôt Yo Kapoto Banda, émission en entrée. Donc, en live ou bien En live. D'accord. Donc, on a moi le gaffe Guy Domis. Ok. Parce que on a vu que on a 2020, on a une opé Sarabino, bah chanson nanga moko quoi. D'accord. Bah chanson album nanga yo bat basé la rébellé, bah zo attendre remonter. Donc désormais, tu vas obé tambo, on a chaque prestation na biso. Mélanger bien sûr. Quoi. On y va. Plata ensemble. Papa ye, lelo, mama ye, lelo, to touch me. Sama Guidomi, soningo boya nunga. Bolingo ye bandaka, bato babale, cousin ya Florian, Mvulalea, moninga ya Ignace, papa Guy Mpongo, ingénieur Simplice et bâtard,
wamba sasu koko sasu papichikaya jirilu nangwa ye aye e papa nadana yelelo tindelanga makandako telefone nga atako telefone mpona yoka nzoto me mpoyo yeba sante nanga tindelanga makandako telefone nga atako telefone mpona yoka nzoto me mpoyo yeba sante osera noirite inyamuguwa Osimo Kimbangu ono Rable Martin Kama Cardinal Malula ye Balembonde Asimo Kimbangu et Papo le Jean Paul Asala bola mwebele na mokili bandima bangute et bongo mopawo ya biso mm do tinelanga mokanako telefone nga atako telefone mpona yoka nzoto santiniele na bino ayebisinga nga soki obimili panda na longwe bulo zulizulema Mère Noël Mbappé Naleli. Merci les rois à Soleil. J'espère que cet extrait a fait énormément plaisir à Igor Balou, au Talabiso depuis Palais. Frère Sans Igor, oublier Thierry Bouddha, le réseau et le président JC Mungo Barré, Zina Pesibino Moté. Guy Van Bon de Bodina, merci au Salabiso. Un grand plaisir de voir plateau Nabiso Lelo. Parce que Toyambio, bien sûr, pour nourrir aussi l'actualité. Ouais. On a autour le bango tout à l'heure que l'actualité, ça sera du côté de Liessan le 14 février pour la fête de Saint-Valentin. Chic Saint-Valentin, c'est un concert acoustique. Chic Saint-Valentin. Saint-Valentin. Moi plus, on n'a pas les chic. Chic parce que toi on a besoin pena ezama glamour quoi. De respecter love. Dans le bango concert rouge noir, mais le roi tu déjà que ça rouge noir. On a chic Saint-Valentin. On va nous chic. T'es ni exigé quoi. Toi là t'as moi, toi respecter moi smoking, moi ba rouge noir wana. Mère abeta pena, moi rouge noir so za robe so obeta bambati na mystique ezala moi ba couleur mbali to respectant ba père pe teni to obeta wana ezala noir ezala moi noir blanc mais moi né à rouge bien cravate à rouge ba bois qui moi le lemo ndenge bois qui wana en tout cas yanga ka na veste na bord te veste les affaires ote mais boro gardant par contre OK donc on a les chic Saint-Valentin pour moni année leki souci na sentiment ba le cas na parquet souci na sentiment ba swani bazokisani ba boyani tout ça comme un souka fallait bakata ba faire on a juge à Ozala les 14 na salona les 4 filles donc boya juge azokata faire souci na sentiment na ki ba note tout pesi na soirée na onando lingi ezala mais particularité na ngo ezala ni par rapport ya ba soirée belé auto message o leki déjà auto leki si moi mingi sur Paris awa note ya sikanini au solaire ya na ngona makambo wana. Bon, et vous allez peine moi différent parce que na kati ya ba concert na concept auto sali Calmos Prod et sali concept mogo solaire on obeta ba concert na ba salle bien sûr ba concert mogo acoustique bien organisé d'accord ba son pené ba nos ala ba son ba ozango pena na table ba image donc ça dit ba no bima pena na qualité mixé tout ça là tu parles de l'extérieur moi je parle maintenant de bateau ba koya na kati ya salle batwazo na kati ya salle magamba omona ça dit ezake ba no ba nzembo siko ya soleil lokola ba feuille de laurier lokola ba cahier de plaisir lokola ba Antonov lokola ba les gars font to beta siko za nzembo na kati album nanga y compris Chacho na monene nango na muzindo nango tout mais aussi na obanda ko interpréter ba nzembo ya ba master msusu en surprise voilà c'est-à-dire ba master ngo boye bango kuna et puis na wemba ba nzembo na bango obino boye biteke roi ropalola ba biloko. Ah bon. Et ça ba surprise oyo ozala kuna na kata salle donc et ba nozala nengo wana. D'accord, OK. Bon moni pena na paloli chant ya mwana mai mo mais ye mineni bo et puis chant oyo vraiment déjà moi surprise na ningi ezala bongo po ba concert de beta maribele zara très bien mais ezara peu près ka nembo ba kotika ka le kinango sili mais o peneza organisé
On a, Voilà. on a remarqué pour un événement où il y a Saint-Valentin, où il y a le 14 février, a lieu ça. On a remarqué au mi-Pessi Mingi. Parce qu'on tient à signaler que aux Osala, ça ma répétition, ça date maintenant de 2 semaines qu'aux ont répété. Pour les 14. Tobanaï déjà il y a 2 mois. Il y a 2 mois, d'accord, ok. Puis de surprendre qui opé, tu as qui tous à manda mouillé qu'on a tout proposé en battre la main. Pourquoi on met Pessiming cette fois-ci? Parce que c'est pas une première production pour Nayon à niveau Europe. Pas du tout. Mais pourquoi cette fois-ci tu t'es décidé à réunir équipe, il y a qu'on répéter vraiment Mingi en fait? Bon, parce que tous en 2020, ils ont année à Sika. Ok. Faut tous avoir productif. Faut pas tous là. Mais faut tous agir. Tous avoir responsable et tous avoir professionnel. Tous mel na musalo. Tous rose la te ba bet sarabiso selon producteur moro boye ndenge makokine kokeleli. Baza important. Mais parfois ba respectera ba condition te. Ba remplissera ba condition na bango te parce que musalo to sala. Bon les leo ba mo benga on est so mutage na poto c'est-à-dire cimetière ba mission. Ouais. Moi j'ai toujours dit non, et ça cimetière quand na moto oya changer musala. Ou bien oya commission le roi cop moko boye vite fait kaka. OK. Mais moto aliaka nango sala nango sérieusement et oza cimetière pas na été. Parce qu'azo vivre nango, ezo laisser et il faut ce qu'on appelle sango ou musique ezo senga. C'est-à-dire musique ezo senga matériel, ya bien. OK. Ezo senga ba salle pe ezala vraiment ya spectacle. Ezo senga pe ezala organisé. Et le roi bien ezara tous les jours te atolela tsaki madesu mais so moliango tous les jours au bayango. Donc, yango siko na ningi na betara musique on a pena moi so koti na concert. D'accord. Mais organiser net on a pena ba concert. Sala ka loko bazui balongoli binoka na Zénith mais batie binoka bobonga me pour na Zénith mais batie binoka na salle moko boy. D'accord. Na ningi te zala loko la ça dit muto avant nega azo sarana to betana tour ko na total o moko te. Na ningi na tomba no ya musique. On a tiango primo racier. Pour batuba yana no ba comprendre temps ba comprendre. Après ce que autant mbala simba et deuxième édition bon le bapena prix au botier zo mérité makambo to mona ki wana nalinga ki pona tout ça la plaisir na bato bota la biso mais également na honorable Adonis Ngamani na excellence Amos Mbato qui a fait de Laurier une très belle chanson écrite par Soleil Wanga. Album là peut-être mingi bozo occasion ya oyo kango bien parce que écouter et auditionner zandaye monti nous attend ya oyo album là oyo ka merveille fait de Laurier pour faire plaisir na bato tout bota la biso. Le président Adonis Ngambani ya Julie Kintima aoka ninga asa loboko pete na sepela ndenge na mona bato basepela ratambo kutana na Julie Kintima na pesi mbote bonne année depuis les États-Unis. Merci. Tokotana ri d'amour na sorti ya puberté elongo na baningai tokola na bango oya bango vraiment yelingi sentiment soukate oyanga nazwa ba refoulement kaka c'est na début plata solo tokota na rue d'amour na sorti ya puberté elongo na baninga tokola na bango oya bango vraiment yelingi sentiment soukate oyanga nazwa ba refoulement kaka c'est na début. Personnellement nayebi te qu'est-ce qui s'est passé po babimisanga na bolingo lokola feuille de laurier na monoko malgré ba saveur na ngai kaka mpambai malgré ba qualité na ngai nyonso pamba toto eske nga moto nazangi maile ya kobatela bolingo na nga po esila te mpo ekima te mpo evide te Karine Biongo Engayo Angaye Naouye Loris et la Congolaise Vraiment kanangaï na oya feuille de laurier Wapi bokeseni na tuna popol Mupasola Tota Timobai Bolingo basambaka te yo tandi na mesa ya kambela. Pourquoi mubia itoto Susi bania nanga boye Tika koswa amonanga amina Pardon azana ye innocent Miso moto emonaki Sima moto
motema eponaki kaka ye Jado Lungombe kaka yo honorable Alita Jamalan Dikoko Bokungu Mega Real Duce Kampangaye. Merci. Merci le roi soleil, merci pour les extraits de... parce que mon nez zawana moi si faut ba yazo mo bi to sabino tout bon côté so bena film est-ce que ndula les acoustique ah ouais c'est quoi donc le 14 février on se retrouve mesdames messieurs du côté de Lien 141 rue René Mayer d'accord un rue René Mayer 127 127 à Lyon la salle le 4 filles chez Jimmy Lukuna na mère Nabiso Thérèse Lukuna. Donc rendez-vous ça na tokuta na wana. Sigone mama passe bandi. Mama passe ngwana. Mama passe sigo bandi 2020. D'accord, tokuta na wana le 14 février. Rendez-vous des amoureux, tokuta na wana avec Guy Van Bron de Bodina le roi soleil, le roi déjà. Donc aussi déjà de nenge butu ane ozala. To bana concert Ernin parce que d'habitude non, c'est-à-dire bon ça seulement plaisir to bana concert de 22h à l'aube. C'est-à-dire Eza penandu les moro c'est-à-dire ba invité pe ya Minene Baza de Marc Bazali. Mister Siato Lazawana, il dit Tongo ça. Il dit Azana Bino. Tango yo pe mokume na mama Mister Siato Lazawana mais ça non ça. Eza ma pe mateza que non Mister Siato Lazawana. Azawana amama osala bo découvrir en kuna. OK. Et puis Dazoflex la flexibility. Belgique. En Belgique voilà, Yazali. Yope na bigo Zali parce que zana biso douche a rosa pe na biso. Donc invité d'honneur réservé na Juna Janana les papas de Maître Gims, le nouveau marié. Jeune marié à Rosana biso donc Fifi futur top modèle apesi ba motebele tozana chanteuse moko Chakala VIP OK a vibra mabe ala camerounaise ya vibra ninga dance to ninga mungo tout ndengo ningela yo kaka ngate mama musique ngate te po yo mto en face na ngai na bani na yo déjà ngala tulika yo tuna bo po ye batango koma kuna komi ulbende donc hier vous allez Chakala VIP à mystique quoi à camerounaise bon roi soleil déjà na bovana côté moko na Chakala VIP te na table na pardon na table na ngasi bana Gigi Bokole Fiston Manissa grand garçon JC Mungu le président Fiston Manissa ozana na vana bongo na Fiston Manissa patu moano ugumbala basco VIP OK pembe na Fiston Manissa ça yo te kuna fulo cha mutapembe JC Mungu c'est na pembe c'est rango apembe papa ba à moi genre OK tu choisis c'est Mungu na et puis petite sœur nanga Taylor Van Damme Bibiche moninga Karine la corpulence mon à Lyon donc Taylor Van Damme aza mon à Lyon aza pe chroniqueuse hermo mais aza pe chanteuse d'accord parce que ya au vibrer na rythme ya maman Bilabel pour un Nairobi ba Nairobi ba beyanga ba blomo ndengona donc ezala pena ba invité surprise pe baza o balaba vraiment soleil kotanga biso te tiré zala ndenge yozalela wana non eza pena bozo mo série eza ba faire ya chaque été mama passe bandi siko qui va mona ninga kito tokende en image total la séance à répétition na yo to proposer bandeko ba tala biso ba mona ndenge ni ezoleka kuna après on se retrouve tout juste après pour te continuer émission na biso suivant et puis on se retrouve juste après merci. Allô soleil. Le 14 février. Mais tu t'y peux pas quand t'as mis ces pinzoli. C'est mon là, y'a d'un benangana, les lingo, bolingo. Sol qui va tourner le soleil. Pour comprendre le tout. Number one, Plaza. Allô, oui, allô, soleil. Allô,
Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que cet extrait vous a fait énormément plaisir. Mais c'est pour vous dire qu'on a rendez-vous le 14 février avec le roi Soleil, Guy Van Bron de Bodina, le roi. Le roi Soleil, Guy Van Bron de Bodina. On se retrouve à Lieu Saint le 14 février. Père Yarana Mère. Tété. Mère Yarana Père. Mais ma père, c'est Pélissao. Et ça là bien. Mère Yana Père. Si mère n'est Yana Père. Ah oui. Et puis nous avons informé, nous avons signalé que non, mère, attention. Bako Sabino te Saint-Valentin, ça le 14. Ça le 15 t. Donc yango ata ça vendredi mais tiango ka date ça vendredi. Au moins sogi est coïncidé un jeudi. Ouais, wana bako kenango samedi. Wana bako kenango samedi, mais Saint-Valentin il y a biso il y a Touro, il y a l'an 2020 est tombé vendredi. OK. Donc mère ce père abimisio samedi vendredi tala bien. Donc c'est qu'il y a quelque chose à j'espère que yo peut au Saint-Valentin et j'espère que yo peut bandandou le 15 t pour yo moi biso to le 14 mais tondou le bandi le 15. Na go benga batu jamais le 14 to bandandou le 15. So bandi na 1h ça le 15. Non, c'est-à-dire to déjà on a 22h, ça va quoi. C'est parti. Et puis on a informé que ba billet zoté comme fort. Donc ceux yo ningo zangate faut mi sombe la billet. Donc billet zoté comme déjà en avance quoi. OK. Donc billet zoté comme déjà en avance. Il y a un numéro de réservation, il y a une référence. D'accord. Numéro bazomona na C il y a un numéro à réservation. Il y a un numéro à réservation bo benga déjà pour ba place ils sont maman trop. Donc c'est une salle de combien de places salle et ouais banaka kuna bato ba mona on ba bien on a une salle de fête. D'accord. Une salle de fête. Donc tu imagines 300 et quelques. La salle de mariage et salle à mara ba faire les belles salles mariage. Donc 300 et quelques déjà tout matalikolo. Vraiment kena on est salle à 300 personnes ko taper. Oui. Voilà. Surtout ton ambition au téléma. 300 to bando compter sur ça. On a pena zon VIP ko zon bena ba table pena 10 ninge za la wana. Les rois soleil. Les rois soleil avec toute ton expérience. Je parle de beaucoup de temps que tu as passé avec Koffi Olomide, quelqu'un qui sait fignoler la rumba. On va te retrouver genre il y a musique, il y a Sika parce que depuis que tu captes son album, on a tous les albums. Bon, il y a important et ça on y m'a comme on ça lelo. Tout ça va single d'ailleurs on a signalé que Torbé tapé Chouara et ça single moko o ça lelo actuellement na chaîne YouTube na biso bo s'abonner. Ouais, chor les gars qui toko. Siko toi na Chouara. Chouara. Donc ça va single na toi na série ba single pour album et oya ndengwana te. Photo bana mema batuna neto ke na bango wa siko. OK. Donc Chouara et ça wana bo s'abonner na chaîne na biso Soleil Wang officiel TV. Donc, on a beaucoup de clips na Sika, Chouara Ezawana, Torbé tapé yango pour votre information. Donc, token avant bien na style à 2020 quoi. Na style à 2020, le 14 février, Tokuta na wana, mais Guy Van Bron 14 jours après yo, dès qu'on a eu moko obeta na Bercy. 14 jours juste après yo le 28, fallait pour pas obeta Bercy naé. Comment tu vois ça? Oh, mais avec beaucoup de bonheur, c'est-à-dire eza le coup mon pona RDC. Ça fait très longtemps que tu as basé la Nengwana. Ça dit que fallait azobeta wana izal wanga pena obeta kaka. Parce que eza RDC mtao kenda liboso c'est le Congo qui gagne. Donc le 28 février. Bonne chance maintenant na handicap et fanjo na vu que ça déjà plein déjà. Donc tout ça derrière y en tout cas événement wana nazo souhaiter que kenda vraiment malam pe o kenda nango bien. Voilà. Bonne chance na handicap la merveille voilà. Toko moi surprise et gozala la Guy Van Bron. Toto zela. Ito yozo zela peka invitation to ozo ide habillé. Tout se concentrer na le 14 février peut-être na ngolobango kuna. Ah peut-être le 14 février secret ndambogo bima. Peut-être pe boromo na yé pe azako. Yo zela la surprise le 28 mais que ba le 14. Ah beti-moi tour pour y pas annoncer le 28. Bah surprise c'est ça. OK, na sepeli na. Ah, te na sepeli obi na sepela na bino quartier latin. C'est-à-dire que vite fait affaire, vite fait résolu, vite fait clean. On s'appelle en abino pour na bongo. Quartier latin. On s'appelle en sobolo mama quartier latin ne bon lo baloka mo pao. Na bindeni. Tout temps en image. Guy Van Bron de Bodina mesdames messieurs sur ce plateau. Non, tous alawana le 28 ça la bien. Et ça le coup ma famille et puis le coup il y a RDC Mobimba ça fait longtemps, ça date. Il était temps je pense ouais. Ah oui. Voilà tous on a le 14 au lobby na biso que Robeta Soleil. Robeta quartier latin, Robeta pe Koffi Olomide. Oui. Na Robeta pe les autres bana mai. Robeta pe baba na mai. Na tangi kombote. Ah, ça va c'est ça. Robeta pe baba na mai.
Baba na mai. Répertoire, il y a soirée wana. Et au Kaboula, on est parce que s'il faut le dire, s'il faut choisir les chansons, ceux qui ont tiqué les biso batutoya, on a jour on a to bando le basso, tout ni biso quartier latin. Togo pour Nanzemba Gibson, Togo pour Nanzemba y a Jordan Kousa, Togo pour n'appeler Fiston les Mama, Togo pour n'appeler Sam Chintu, Togo zong appelé Modogo, Togo y a peu Betapson ce moment y a Liège nani, comment on nani, Mirage, mon qui répertoire quartier latin, ils ont mon so pour une na quadra, au tiki so bon siko Togo mon étape quadra, nzem moni bolingi, yogo ton là mon problème. Bon y a eu na ibi qui problème ça na mamingité pour te banzembo na yo. Répertoire et jour on a il y a soirée on peut ça soirée à Pamba on a journée matin on a la soirée aux prévoir en non ça va tout dévoiler tout arrêté donc ils ont la penda ils ont organisé c'est-à-dire bat paroya le rozo n'a pas dévoilé moi dimi moi mouké déjà tous en moi concours moi on a deux couples bon yo j'espère qu'il y a couple c'est-à-dire tu trier 4 couples moi on espérer ndeni ngana ga couple on espérer ni bunga ubomba bomba ndeni na bingana za la couple yo zo espérer olingina ndeni na couple ya mwasi na mobali déjà oui. Ah mais ça va nzamba zo lokumu na sepeli mère atika na préciser na bino za couple ya mwasi na mobali atika yote donc Saint-Valentin maman ngam na invité yo invitation na yo za pisela bon on a opé son tout à l'heure pour la mère boyanaye moi concours moi au sala mawana moi j'ai concours moi il y a 4 couples ça dit 4 couples moro ba ça moi ba pour nanzemba choix na bango OK ezala ya mavola somo bango kaka ezala ya zaiko bango kaka ba poni nzemba choix na bango Goûtez Papa Falcone Yambalo yo yaka na Bible Todos angolanos se encontram no Congo. Aqui é a nossa casa, o nosso restaurante Jospink. Tem salão de beleza em cima. Aqui embaixo tem um restaurante e fora temos um espaço para bebida. Preparamos mofeta, cabidela, caluru, feijão doce de palma. Tudo o que vocês quiserem comer, cá vocês vão encontrar. Ba Platini, naba Arnofa Sente, naba Diedo Bass, naba Mille Pat. Zon prendre ba ngonyo surtout ba ko accompagner ba couple wana. Couple go gagner. O pena ba tout voter pena ke bango ba banani ba yembi bien kolega bango ne so couple oyo. Bazana cadeau bouteille de champagne bomba ba ko allumer ngo pona bango. Donc voilà, ba surprise à moi trop dévoiler tout pétro ah ouais. Tokobanda au petit sur erreur banda 22h. On retenir biso ti Ernie retenir. En tout cas toko mati 6h30. D'accord. Bon, je trouve qu'un peu c'est non trouvé quand même c'est logique parce que lié sans appeler musique so dia to meli to vandara to zela ti tongo tane boto zonga tranquillement. Te comme la peine au meleza. Ya rouler à pesa. Déroulement entrée c'est comment en fait billet plus consommation ou non c'est mais ça va soirée ou comment? Non, c'est-à-dire toti ango na prix moko très raisonnable na ba na début émission. Donc naningi batu ba découvrir et bon toki na bon pena na ndenge makambo za. Non mais parce que batu ba toti on a prix moko raisonnable. Ba on a ba fiche za on a hôtel ba fiche. OK. Prix moko très très raisonnable. Et puis voilà quoi, il y a comme Mélana m'a amené sauter ça petit problème na kati. Nga to tika na ya loba mingi te na linto yo kasio lo monto ko na quadra to sandeni. Moi quadra, un peu de quadra. OK. Nga to imba nzemo a na bandeli ngana a. Anji, zaini nzemo. Bon chant to imba na wezaki na volonté na ngana pona to yo. Te to zonga na volonté na ngai. Ah oshinga. Yo na mona zongo changer boulot. O tika na boulot na ngate vraiment. Te yo to yemba ngana oyemba te. Ah oyena volonté na ngai. Ta na ya kuna osa volonté na. Beaucoup m'appellent bakay bobo taper ba paquet. Bon manga plateau na ngai. Ba question za nga ba nini za beaucoup na église. Te ngana wela no plateau te. Oui, beaucoup na église. Moi je pense que l'église faut changer. OK. Faut système église comme que ba question pe ezala na église. Pasteur blanc sauter ba tuner question. Oui, parce que ba pasteur belé ba sara moi ba trou d'air. Mon amalobe kimi a comment na place à Job a comment loba Jean mais moi ba reprocher ezati. Yvan Bolonsa ça sera pour le plaisir de papa Lucien Ekofo, na maître Guy Mafuta, na honorable Jean-Marie Lukulasi et Adema 140 ans de pouvoir donc et Adema
honorable. Les 14, calcule la passe et bandit. Si vous calcule la passe et bandit, il y a facilité T. Au télégara au monde a bangona T. Comme une photo pesa na rendez-vous. Du Coco Bokungu, méga réel. Gilva. Amamaza talangonge zobetai. Don Piero talangonge sekoki. Yalamu oyo laka kinga ye. Ya bolingo oyo pometa kinga. Kolinga te koma ya ozeku. Kolinga te moto aya kouai. Yakana yango malembe mu. Yakana yango yo moko ye. Milanzela kala te zokuvai. Ngai na bona yako nango ilungui. Na préféré nazela jour na ngai. Tango koya sante moini juge. Ngalilita na ngai kombo nango muna yo. Oh, ay. Tata. Mondela zala mongol na mandogi. Alukela mokili mindundui. Kasi mpola souffrance ya l'amour. Akokate kosala taspirine. Ngandeke luka koma na zanzaye. Ngayoyo nazowa mpona lingaki. Kolinga moto c'est la loi ya Dieu. Dangwakelaki Adamu na Eva. Atinaki tolinga lakaye. Yozombo yolinga ngaiza lizomuye. Tout ce que ça on a comme les 14 bonnet on a wana nakase kuti ukule ngutu nakase ukule ngona mususu nakase suka wana merci ya boye zalati donc ya boye ezalati na bamboko oyo na ba Paris oyo tontoki na makamwande mususu voilà nalingaki to développer parce que ça rendez-vous bato faut ba ya wana na lieu ça le 14 février tout coup en a lieu ça nalinga na yeba pona bato bazana ba voiture bakoya tranquillement et bien nalinga pona moyen ba 30 siku biso bata ba 30 ozo traîner ni to kita wapi alors pona bata ba train je pense que ezali tala ngompe non vite fait na o miko ouais on est sur tina ordinateur alinga gi ordinateur elongo bandeko ba bolingo peut-être de voilà va faire musu selo ba bomba pete na début émission ya ki show o boro elongwa kaka ekoza la 2T na c'était ya tika boro yo sala ba faire musu mona mo luka adresse o makamna o te vraiment te mamna biso mbali to na plateau y compris na bango bonne année pour na batutu oyo bonne année na batutu souhaite binote bonne année aux années moko ya bonheur ya succès ya ba réalisation surtout année en compréhension sozo simba te tika sozo simba continuer et pas aux awana ouais ngana ba biso lieu saint to ya donc lieu saint eza grand garçon fils mani ça facilité lieu saint adresse accessibilité et adresse wana adresse eza 1 rue René Mayer 77 127 lieu saint mais bato ya RERD D logo la DD Jasco D logo DD Mopasa babilo mo nengona logo vient absolu DD Mopasa honorable D logo la des mots à zanete doute voilà doute na bo trop doute nga bena fo yali nga we facile faut pas penser na ngai hein na bo yo moi trop surtout année 2019 donc on les kana parler na zo mo blo mike po na cadre kaka RRD to kiti na lieu 100 RRD au kiti na lieu 100 à partir à lieu 100 à partir à lieu 100 eza musika te na salle au bengi donc numéro ezala wana au bengi wana numéro mo to tsango spécialement pour na ba expliquer bino ndeni au sala pona taxi mo yo sala wana e da batu navette voilà pour da batu ba mema batu ti wana mais wana pona bata makolo mais bata bakaro ebika na bike ya soirée moko chic Saint Valentin na bike bata bakar ba ozamwa trop OK bata bakar pena ba ozamwa trop la même chic Saint Valentin c'est important to bouler pe bata moyen de transport il y a transport en commun parce que tu ça ba nzela batu musu ba ipete nzela mais déjà soit kiti na gare à lieu 100 c'est bon déjà donc RRD gare allié 100 RRD direction Melun je crois direction Melun voilà. Donc voilà tout qui na lieu 100 to comme na lieu 100 numéro bozo mona na bo bengi directement bo comme na bino meto ya mo avant to bossa na na ba habitude ba culture ya ba kinois ya rabandula ya to ozana raison to tika ba comportement no iso musique lelo comment ba na retard eza po bino bo ya retard star a roninga te
amataka na dekiti banini parce que era pesa yango wana quand même atayo moko ya lokola mère nana ye na mbeto te wani kolongola babilamba moko bonga zela mona mutu zela mona mutu bongo so neti mafuta sko kuna izika kisko azona tant kuna traîner moi trop c'est pas possible. Ba calcule passe bandi donc le 14 février to zala wana et logo bat ba ozela te ka wana dans un exemple musute opesa hypocrisie nezo boma biso dans un exemple musute ba vidéo ni nozo mona lelo yo ina makamona ndeni makamona to lobela ngwa te to ina biso makamona te lobi te yo lobela ngo ngana tuni kaka ba vidéo ni mona lelo c'est kozana intention mabe ba vidéo ni to mona lelo o asuka to mona nini eza ya bu ya nani atsa tete yango te eza ya ndenge ba libérer MHD ya matele ndé ba libérer MHD vidéo asuka ba libérer bandaka ka vidéo asuka o ngana moni yango wana mais c'est bien nga ya on atala o yo moni asuka ya nini on ataki avant-hier ezaki bana mwa mikie ba 5 parce que ba obeta musique ba manzanzande ezanga na mais suka na se bana deux danseuses yaki magnifique natala on a dit coco méga réel c'était magnifique quartier latin oui. Ah, on a répétition nanga na ba mission tout ça. Ouais, on a dernière vidéo na total. Nenga na zonga to kota na orchestre wana o circonstanciel o créé pour na événement wana nenga na le katoyeba. Tu vas chanter avec qui en fait parce que ozayo moko bon capacité à voix toyebi. On to ko luter na ngosuté mais banani ba ko accompagner yo. Non, équipe eza bien, équipe moi. Tu te le to zama problème. Ouais, tout à fait. Donc équipe moi bien, ya bata minondo te. Okay. Mais bazo betande ba mindono na ba maboko na bango. Ah d'accord. Platini azali, Platini plate ensemble. Il y a za jeune, bango ne subata ba jeune vraiment beaucoup ta bango wana. Baza bato mesana mona bango pena troté na ba faire mususu. Baza wana Platini aza ya na Bruxelles. Aya spécialement pour na ba faire pour eza makamna ye. Donc bon mona loboko zo te patepaka boy. Donc aole kaelmo na suka émission. Ah ya wa. Bazana Diedo Bass Azali tozana Arnaud Fabregas nazo bien bon Arnaud Sainté so moni yo molo Fabregas mtafanya na sima ona beta Sainté apesi mbote pas Fabro apesi mbote métis noir bonne année donc ya Azali tozana 1000 pattes na batterie 1000 pattes 1000 pattes maboko mte misapi muté leka toujours maboko bango tout misaba osala yaka ba maboko il pas tout le monde comme mutu mo ya clavier bon batteur jeune trop jeune tozana Beni Solo aza abeta osala sa accompagnement donc équipe eza baté belé te moi tambo beta concert acoustique batu fo bayoka ne son le roi bois 121 mais boza mingité OK bon son le roi bois 121 et puis na taxi tozana Chikito Azali, Papa Paradis, Tozana Abigail et puis toi on a Dédé Jasco. Ah, Dédé Jasco. Donc équipe mo ah, mais tu m'as mon ça quand même hein, Dédé Jasco. Des fois ça là, compétition est très importante. Tu na moni place comme on comprend hein? Écoute Ziggy. Ziggy Marley écoute on a donc boya penza parce que après nga naza mutu mo botan on beta musique on a ba tout ba s'exprimer. D'accord, OK. Tout le monde a s'exprimer, c'est-à-dire Abigail a s'exprimer, Chikito a s'exprimer, Jazz a s'exprimer, même soliste a s'exprimer, même accompagnateur, même ta santé. Ça dit tout ça esprit tendeti non. Et ça kaka musique. Faut tout ça là on exprime bien. OK. Pour structure on a moni on a Calmos Prod et ben nos amours très souvent. Mais tout se concentrer on a pour nous surtout on se concentrer ka bongo po bato ba rana ba bazo baté. Faut pas se peler rapper. Ba yaka atteindre ti loisir, ba yaka pena que non. En tout cas ça fait 2 mois que sous musique on a été à ebeta turo à tokeni bongo les rana ngaki to zonga pena to ka suma muke to kama virambo suma dimit to tika na rambo to kidayo ire rambo après na otuna pena ba te photo pona master moko yemba bor na en muke kaka mais to zonga na virambo to ka Washington to ka ni Ninel moteme tonia wa bolingo eza mabete ndenge nga nazelaka yo eza bolingo nzambe moto akela boye
Amour eza kelenge soki bazolela yo, soki balova yo soki bakajolaka yo soki bazosheri yo nuit et jour, soki balengelaka yo ezalaki elengi moko boye. Ninelo moni ndenga komi osasa na ngai, yo wana okomi oboma nungai, mopanzi na ngai obengaka nga mobebe, mon amour zokokosaka nungai, bafeti ya oyo esi ebelemi, wapi mimi orange na ngai alove ngai, ngai moko na susi na we isolé, 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 isolé. Galozalaki olinga tel na silika ye, ozalaki obondelanga lokola bebe, ozalaki ulupa na berso ya momo, abombanga na motema secret d'amour fou. Lelo fungoli motema mure sopanye, sima na yo makanisi komi obrake ngai, destination nanga moumba bolingo ya leroi, soki na kintuka sope na mbeteke, yo moko yebi bebe na ngai, esika bakolelanga, esika bakokunda ngai mama, esika bakolela ngai, esika bakokunda ngai mama, esika bakolela ngai mama. Merci le roi soleil, Guy Van Blonde de Bodena, merci pour l'extrait. Oh, j'espère que ça fait énormément plaisir. On a battu Belé Kletka Beya Kori, notre passion beauté depuis le Bumbashi. Merci na salutation spéciale, na trésor pour tout Tourema Daya Gaga, na Isaou Moulota, Patou, Kabanguya Horta. Topesibino Mbote. Nalingaki également on a présenté à condoléances parce que monde musical beaucoup coopère dans mon koya bino Mimish Bass, ba Fosset, o ya beta ki na abota na Pepe Kale, abeta kuna et puis abeta na wenge musica maison mère, aote kotika biso, c'est-à-dire que biso na bino toi famille moko. Na début de l'obéla qui ont été mais je me suis rattrapé quand même en présent de condoléances à la famille biologique de l'artiste Mimish Bass, mais également à toute la famille musicale. Nous commençons par Godé Lofombo, Bango Batuya, Empire Bakuba, et puis on passe par le phénomène Gama Kanda Werson, et puis Naba Mastana et tout. Au Baïba qui a apporté quand même main na musique na Bango. Qui va mon pour naïe. Oui, Rosangate, Mimish Bass. Par condoléances, vraiment, oui, la famille musicale Mobimba, RDC, Tozolela, et puis la famille biologique Naïe. Ouais, c'est un ami. Dans nos occasions, on a beaucoup de Petro. Dans nos années, moi trop, on a des occasions, surtout, pas ici, Molokuna. On a fait la famille. Tokutana moi trop kuna, c'est un ami, Tosola bien. Tokutana bien dans les circonstances, Moussou. C'est un garçon où on attend, on a Sangona Lelo, on a un 4 train, dans à Paris. Franchement, il est quelqu'un. Dans mon endroit, faux quoi. Petit dans la plate, bien, ouais, oui, que Mimish passe à d'ailleurs, ça va buzz, total. Non, mais on a confirmé qu'il est solo, donc ça fait très mal. Qui est caraboué, régné en bonne santé. Après, ouais, bon, ouais. Bon, l'Iwazanzela Moutouni surtout, va précéder Arabiso, c'est ça. Donc, mais voilà, on est ensemble avec la famille, plutôt aux Alawana. Voilà, parce que c'est un ami, paix à son âme. Voilà, paix à son âme, parole de Soleil Wanga. On retient que le rendez-vous, c'est le 14 février du côté de l'Essin. RRD, vous descendez à l'Essin et puis le rendez-vous, ça sera peut-être à 5 minutes de là ou à 10 minutes de là. Mais ce qui est sûr est que vous allez retrouver votre artiste musicien Guy Van Blonde de Bodina, Soleil Wanga. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41
65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali na bakolo na yango. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. 14 février pour le compte de la fête de Saint-Valentin du côté de Lieu Saint. Sur les Wangato, continuons à poser quelques questions sur album. Est-ce qu'album est Kouya? Ce qui est et à quand? C'est vrai que sur le terrain, aux Obois et la Bisso, on annonce la single Moko Moko. Mais est-ce que ce qui est album est Kouya, photos et là, jusque quand? C'est ça le problème. C'est-à-dire, le roi, on a un système à Calmos Prod. Tout ça, là, Makambo, ton niveau vraiment tous réaliste. Je ne peux pas me permettre à n'importe quoi. Donc, tout ça, on a un concept, il y a production live. Et puis, tu continues dans un single. Single, monsieur Zawoya, Bolongo Tumbu, et Zawoya Lissousou, avant tout un album. Oui, déjà, tout ça, on a un problème, il y a la piraterie, Makambe Belé Belé. Donc, ce que tu vends là, Makamba album, gazo mon abato bana succès makasi. Bato bana succès vraiment makasi. Na Congo na RDC, ba bimisi ba disque belé, il y a plus de chansons. Bandiam belé au qualité. Et puis bazo me la paix ma pour sa promotion nango. Au sa clip, au qui nango koto Dépensez l'équipe moi mingi wa. Na musique na so Congo, nyo souza ko futa. Tozo ko tsate, faut futa. C'est dur, donc quand on a des chansons belé pour boire on tout ça on a la production écoute ça mbongo boy zo mon mbongo boy la production scénique et puis toki on a ba single et on verra tobite exemple na bite impossible si tout ça lango parce que ça tout ça là il a ko bimisa ka banzembo pe représentant ango sur scène mais si toko à la fin de l'année to trouver solution peut-être un maxi single ou il y a album mais pour le moment tout ça, on a la production tout ça là, avec Calmos Prod. Okay. Il y a la production scénique, concert Moko VIP classe, il y a bien posé. Lumière, son, Maramoto, Pepele. Voilà, tout ça, on a single, Nabiso, bien sûr. Il va me prendre ça, là, on peut échanger en Angleterre. En France, à Tonapari, place aux alliés, échanger, même ça, là, est-ce qu'un jour, on peut espérer que au Koweï, la Bisso, Pétam, Olympia, Zénith, LAC, ou les salles comme ça, en fait. Même à Lyon, Zénith à Lyon, à Paris. Pourquoi pas ça, salle? Simplement, il faut habituer déjà public moko boy, public na moko boy, na makamo na zoloba. C'est-à-dire avant ba geno beta nanani na Stade de France, ba kenda na ba salle et entraînement, na ba terrain d'entraînement. OK. Vous comprenez? Tout se voler la faste ba nani ba Olympia et ba salle mythique. Vous comprenez ba Zénith on a c'est-à-dire pour que ne kuna, il faut bato ba Orlando kuna ba mesa na yo. Bamesana déjà koya kabandule nayo. Tout à fait. Bamesana au mona bilo ni au présentera bango. Donc sikoyo nazo ke na bango na ligne au présentera bango bilo nini oyo na capable au sala. Nana besoin balingaka ngate personnellement nana besoin ba découvrir oizakati nanga. Parce que to sala la musique était pour huninga ilongi nanga, to sala la musique pour osepela na musala o na sala. Vous en parlez ba mélomane. Donc eza impossibilité. Les impossibilités, les possibles simplement il faut tout banana on a étape on a ban là-bas. Et on a dit que ba calcul la passe bandi siko. Siko on est ba calcul la passe bandi. Donc pour un début tout banana. Tout banana wana, pour un début tout banana wana en espérant que les gens on peut débuter pour na beta. Non, ils ont débuté pour na beta déjà. Début par rapport à phrase il y a marama passe bandi. Voilà, siko ils ont vision auto zanango, ils ont vision que tokenda nango siko na makambo ils ont le plus important. Il y a ba mekato te mais au ça là vraiment quoi. Et puis bah fanatique bah comprendre que non ce que kuna toro se retrouver. Voilà, donc on va se retrouver le 14 février na bandeko tout bota la biso à Paris ba zéro tout balingaka cause na ba place à bien nous invitons tout le monde parce que l'équipe de Congo Révolution et de Poutoulé on sera là donc pour encourager nos artistes et musiciens comme vous le savez c'est notre travail j'invite vraiment tout Paris donc Ibro Kimvula Ben Dolce babi mieux voyo que Distaf à Paris Zala donc Ben Dolce Fozala Ben Dolce obi bango pour ça basenga Trésor Yaba Terry Musikelo Ibro Kimvula ba master tout balingara
musique ya bien boya tokutana wana le 14 février après rendez-vous mususu ya le 28 tokepe côté kuna mais to bananon le 14 to savourer non le roi soleil to yape ngalinga makamba boye aleki awa alobi o alobi kasi tout ça en doute to ya poto mona o ya lobi ce qu'effectivement ils ala ndingo wana le quoi ya lingi na ba église question réponse et comment kasi tamsu to banango pa na yet que nengo lo baye kuna nengo saleza yango to bandi question réponse na concert wana mais ce qui est vrai l'artiste musicien comme vous le savez il est plein de talent il nous a beaucoup prouvé mais je crois que on va se retrouver avec sur scène il y a bien musique il y a bien et l'autre aussi ngara to éviter vraiment s'il vous plaît bandeko na biso to éviter ko gaspiller ka ba soirée ko gachar ba soirée pardon to yé to la ta bien to zana ba mère to yo kandole to bima pena tongo to zonga tranquillement ils ala peke et les cas qui bien et Cathy bien donc voilà il va signaler que le bien on soulever très bien non signaler que rendez-vous na biso eza rendez-vous ya rendez-vous au Tozol beza rendez-vous à Boxte hein eza rendez-vous te pa ibatakia ibaoya eza batumo to bien chic Saint-Valentin c'est-à-dire batumo ba classe ba responsable boye à tous à boxeur kuna on l'a tenu à Boxte là ta moi chic Saint-Valentin rouge noir il y a bien propre oye oyoki musique obini aussi sinon on a parlé lundi aucun entraînement na yo tranquillement calmos Churamboma okiti Churamboma surtout OK bisa yo maître Churamboma le mbatable oya nengo oya wana ninga yaka déjà yaka bien yaka qui combattre la ta veste non na mona ki on ngo jour wana on a ça ki mais tu yaka pena mère yango yo na mère yaka ba live yo na mana bana na parler bimisa ka pe mère et que kono kat utika tika na parler te mère ma mère parler ma trop te quel raisonnement oh mon Thomas il est quoi fou qui va prendre des dans l'inga fa to comme na suka émission to proposer p partie musu ya répétition dans l'inga to zo logo mo ya master moko mutumo ro pour na logo mo te ya master moko logo moko pas tout azonani si nana batu sima ba caméra yo ozomona bango na logo na rien na omona rien c'est yo so na ba esprit logo mo ya master ne moko ro maneti ngantebe logo mo ya master ya soleil moko ro maneti nani ro maneti ya nani obiki o trouble batu yo ozana mabo tikano kaka donc zo trouble déjà batu ngana nyozo na zelo mo ya lola mwana voilà comme yeti lola na zelo lola mwana nazalaki nanga te abimaki ngo na kekotala ya chombe lola mwana na pesi mbote pa za na États-Unis muri wana prepara garde te meza na makambo na musique ya mona nazalaki nanga te abimaki ngo na kekotala ya chombe jo azali te kimia malobango kimi mais comprendre la idée kene refrain le refrain de moi uta okende na la kate Miami seto voilà donc moi kala bon bata wenge so baye bon bata wenge so baye non pour me c'est la même chose to reconnaître kala ibwenge Amigel Labuna mama Amigel Labuna tata Amigel Labuna ukalanga na wenge dans l'ensemble nga c'est on rose tamelo mo fa bugas to héritier to ya ferry to ya J3 to ya yoki maman wenge d'ensemble autant à combat wenge ils trop kilo pour aucun nous faire penser na be bon mutu moko soki ya wenge aye
aye aye Bana ba wuyo. et puis eza concert ya musicien surtout artiste surtout o leka et quand nengeza la rechange ate o leka a mata na podium asali mo loko na ye papa bisonde toza boye donc vraiment eza concept msusu ya te loko ba place msusu OK boye balingi bulu awa makama bulu ya te so ye tana okaka so moni ke mona ma eza on d'accord tane oleka amati na podium Gino Kapore Jaip Senga Kapore Gino ouais ça mo loko na on so moni oleka na lekani donc eza musique ça dit toza on a kapo bato bazala na ba se retrouver bazonga bien ba se pela so le nenga quand même tout développer sujet mon avant tout kabona na comment ça se passe na bino bato pour traverser quand même quartier latin après problème tout bolection on avait le quadra marambe belé boleka bolongwa pe na bandenge musama bv pas silika bato baleka mafinga pe leka mais comment vous arrivez toujours à consolider cet amour et pas ya viena bino c'est quoi le secret tout le monde même s'il y a eu des problèmes na viena mais enfin lelo il y a pas un enfant de Koffi Olomide au Togo le balelo que je parle sur le plan musical hein au Togo le balelo a vraiment un problème na Koffi Olomide. Comment bino bo résoudre la problème na quartier latin parce que c'est très difficile du côté de Wenge et Wenge musique à maison mère d'arriver à olongo na quartier lokona comment bino bo bimana makambo wana bon tango tse bino ngana ngana kena nga d'accord OK y a pas de souci pona ba na place abaninga te to yebani bilongi memite mate on mutu msusu mona ye aloba du bien mutu mo be na motema azara d'accord na yete nga personnellement namona ke tant na leka na mouvement latino eza na portaki d'abord OK et puis j'ai beaucoup appris là-bas donc même s'il y avait des problèmes ils ont la famille mo te zanga ba problème donc on ozwa vie na ngate na tele misango kaka na image moko négative na kutana na ngona latino voilà c'est d'arrêter de vivre quoi ça dit nga na ko vivre na ko moni la makamne ngona te fimbu nyo surtout parents beta mwana na ye ezakita mususu po apc kaka moi force ala que que non na vie ezara beauté ezara boye donc nga relation na ngana mopao ezara très bien et puis na longo na beta solongo vite fait mbangu po ezana na longo na ngamoko tout a tourné na zonga na kin na mona que non c'est bon et coquille toko sangana rapika na ba petite ba oyape il faut travailler bazwa espace na bango OK mais on a profité en tout cas sans rancune on a profité na message on a expliqué que quand on a concept lobby on a au moni biso to na mouvement to beta to sisi université ce ba sisi ba kendara luka boulot pour créer entreprise bazonga trop te na homme au vanda wana posant bana msupe ba uti na se faut pas remplacer bino faut pas remplacer bino parfois ça me fait pitié cause en a relation bien à bien absolument très bien mais il y a un monde tengo ba chaque likambo faut que zonga ka place bana na bazonga bazwa vie ko empêcher bango ça te dérange quand même des ba ça msuba kinaka ba anniversaire à mouvement ça me dérange pas mais ça c'est intention OK pour tant que total ba interview quand de tolobara mono ki ma otalibo oseki ta msobi ba héros muto ko comprendre te ke akoli est-ce que muto ko comprendre te ke non bana moko boy ba na quartier latin wana na mona ba omba bon chanteur bébé J3 ba petit mon na mona pa imba kitoko bo ben JR Maro JR30 pardon na mona ka petit na ngamo Narcisse Soleil dimwene balindala dans tout ça mais ça me fait pitié ceux qui errent tout boza présent banana ba oya poto quand ba oyemba quand ba pena basi na banana bango ba kontara pena bango so okoli ça makasi bunda lukavi na yo OK kozana ka te kozela père chéri yo père sa boti bana msuba na se wana zana relation bien na papa mais luka vina yo tika bana wana ba oyemba kan na koma okela ba wana mawa mon anniversaire mo bana ole ba jour ba enjoy ba imba ba vocal ba roi ba tableau na ba moko mon nga podium ba même tête ou ta bina loin oui bina ki ozo tout taper to lokeno to tika te
mais bobundisa bana wana bino boyaki babundisa bino te batikela bino borenie nga ayaki na renie natali mabe lera sonne toleka nabunda lowa soda ndenge toza ezaki soda kisokoro. Ok. Donc quand ningo lobaki wana na osepela trop vie na biso ndenge aza magicien te. Botsai na baéquation mo boye abana oninga déjà bana na babundi na vie na bapériode nyonso tout vie wana ya poto te. Ok, ouais, c'est qui est vrai. 11 ans pratiquement. Babundi na vie na bapériode nyonso tout vie wana ya mikilité vie na ba problème bana wana kamba betaka bazara na ye bakomo créer ba voko na bango ya mystique na ba omba wana imbaka bien siko omba na imbaka bino bokomi bormo esala makoto boyembi lisusu kaka bobunda ko boza ba sokoro bobunda bosi bokoli bosa ba vina boza na te ko flatter non via za vient surtout so boyebité pour votre information to sola très bien mais botika via souffler aki pepe na ba petit wana bazule bango ba jeep na bango botika bango pe ba enjoy po jeep sans album ou artiste était à tore ni sans vocal bana poto ba otina rien. Ok. Donc ba tonton to grandir un peu to tikela ba jeune wana pesika lupango za biso et qui m'a dit chaque anniversaire bino wana boye petit soleil nalinga kitozonga na image mo ya suka to uchi komona ya Weranson na émission ya Papi Mboma après vraiment un long moment de silence parce que tout ce qui s'est passé autour de Weranson et son fils petit frère Ferrigo là Weranson n'a jamais prononcé un mot mais dans l'émission il y a Papi Mboma Wera s'est permis de prononcer le nom de Ferré plus de 3 fois et de noter même que Ferré sait mieux faire que Davido. Mingi bazio on a anglais ya papa attendre main dans mon anaï parce qu'il s'est dit que jamais azo appel ya Ferré que ceux qui pas yango akubwa que sangota ya mbango et très loin il a comparé son fils na acte wana quand même de la part il y a Vienabino le roi de la forêt na Mutunabino Ferrigo là. Quand les gens jugent juste ça qu'il y a le quoi papa tendre main na mon anaï toi tu vois ça comment en fait? Oui na sepeli vraiment trop moni eza ba initiative moko ya très bien déjà ya entre bi année 2020 mama pas c'est bandi moi sur le banana tena mutu sur mbolo banana comme pe moi passe comment ça nani au banana non ça mais juste déjà vient absolument salle na pesi mbote bonne année belé de la jungle auto misabor na voilà Sylvie Mampata au bora bonbon na père à château vient na père à château de la jungle pesa mère na sombote belé maman bonne année Mampata maman pasteur donc na va aller qui nanga ba Gladys là tout ça exaucé non mais au moins il faut que na baligné au moins il y a prêtre za papa déjà sali on est belé déjà sali on a abana osala ngote donc il ngolba ke a sali pas donc Shetan n'est pas azali bon ni makamba kati na koyeba te mais na ninge ya otali na libanda na moni père a sali pe na pas ça veut dire que non sauf moi mi moké et ça la paie moi bien et ça la vraiment bien talakaka ba te belé pe bazelara bo zala bien navier ba te belé pe bazela ngo moi tant que nous avons quand ça rendeti et ça la faux mais au cas moi tant comme solo la moi bien beaucoup tani on amena ba te belé na o ba benga wote ba bengo ba biso pena au sali geste moi bien pour nga ko réconciliation za la bien mais là déjà via sali on a ils a déjà beaucoup à lobby déjà comme on a autant atteint plus de 3 fois il peut à lobby à l'équipe Davido mais c'est clair go la l'équipe Davido na goyemba à l'équipe musique kutu Davido azane pena chanter pena te pour un congolais n'ingaka étranger donc congolais comme ça étranger so étranger ya Jonah danger mais ça za mutunel tellement ba mona na bala mukana ye azomona netika normal kene pe kuna tuna Davido ba so yi yekutute Wizkid donc c'est un peu ça moi je pense que réconciliation surtout ils aura victoire
Ok. Guy Vamon de Bodina, merci pour la parole. Merci d'abord pour la présence dans la plateau Nabusson pour tout le salut, ce plaisir. On retient encore et on rappelle que le rendez-vous c'est le 14 février pour la fête de Saint-Valentin. À côté à lieu 100, 1 rue René Meyer, donc Mayer 77. Meyer trop. Équipe 77 227 à côté à lieu Santo Couta. On a déjà partir à 20h parce que 22h l'artiste a obananga qui toka bonana et logo momboit to kanani poto kabona. Déjà nazo remercier équipe tozana bango équipe moi makasi équipe na nguya avec beaucoup la kachuke lomboto. OK. Tozawana na Yves Bonga. Yayo mbote yango manager beaucoup la kachuke lomboto zana biso. Yves Bonga yayo yangwana Célestelio Naviri. Tozana batebele Naviri tozana batebele to lokona bato ba générer Lolendo na Suisse ba délégation ezali bana Lola écurie sans problème ba héros avec Bijou Mobonga Papa Miel na tonton Mobonga Maswa Chiki Totokani chef Masolo tozana Iniesta anti gigolo Jancy. Allô, allô, oui, allô soleil, allô yeah. Simon bongo nin kaka michwe chipota te tangichi pinzoi tamoya bemena la yingo boyingo soki batuni le roi soleil pourquoi pleurais-tu motona inona bamoyi Simon bongo papa grâce Willis Dikoko Bokungu Micho chipo tate tangichi mpinjoyi Chambo ya pembe nangana yingo boyingo Isoki batunile Bru kata Kuna Tokutana kuna et salut plaisir na batebele. Fils de l'homme. Bel homme na pesi mbotebele papa na Brian. De Blaison Wanga fils de l'homme. Yakabula ngana. Yakabula ngana yalobara. Yakabula ngana papimbo abi papimbo maza PM. Pour vendre na kini. Yoza PM pour vendre na France. Anglais français abi yoza PM. De Blaison Wanga fils de l'homme. Simple fils. Bino chroniqueur na bino banda kala na ba vie. Na pesi mbote na bana tout ya Grèce, je vous donne rendez-vous le 27. C'est-à-dire que le retrouvaille cours des grands tozana ba bengisinga na Londres, na Grèce. Match pour la indépendance donc le 30 juin, mais au beta le 27. C'est-à-dire que non bo moné lo rendengo na ti quoi. Non bo mona bato bongo ti quoi. Donc le 27 to en Grèce, nga ba bengisinga kaka. Retrouvaille cours des grands na Londres, na Grèce. Donc JC Mungu Gigi Bokole, Master Belé Bazar, on a na kata retrouvaille. Donc déjà à partir le 25 bon on a na kata Grèce. Le 27 match et le 30 juin fetiga rande za la atelier moi lo mo yomela. Toko boule na nenga mystique a fomi toko côté la binope le roi soleil. Obana pe Gigi Bokole moi kala. Ozo kanzaka gaza mutu na yo moko. Sika na informé okeno a mutu note. Bandanga nanga Atikele bino mais na récupérer pour boire moi trop na récupérer. En tout cas merci à ton équipe technique Mobimbao ezawa na moni boulot na moni plateau waouh il va venir na wera waouh. Donc plateau vraiment c'est dit waouh bravo na bino tout équipe Mobimba na moni bina bangantse beba Duche Master Michel Kombe Aigle Royal Kabaka Bejo wana na central ah oui ozinga bien. Mais non, on a taliba image en tenant. Ça reste à vérifier. Mais non, sentir non bouger les caméras, ça va. Bon, moi, on a maille. Combo. On t'a pensé au cadeau. Vraiment. Combo qui. Pas tout moi non. Pas tout. Et puis manette nos vies claires, on dirait que. Bon, on maille les nantis quoi. Voilà, merci. Donc, merci. On a remercié surtout Veste. En tout cas, waouh. Waouh. Oui, au salaire de l'émission Belé Natal Rayo, on m'a toujours très bien, surtout quoi faire nayo na pesi mbote. Mais veste waouh. Nanengo sopi lo lemo na waouh. Mais lo lemo yo veste o la le 14. Naninga lo lemo yo quoi. Mais zo pega ba coupo. Merci Guy Van Bron. Ah, oui bige. Natikali 0 natikali maboko mpambaye. Uninanga keya tikelinga sendaka ye akozonga na lela te
mobembo ezali liwa te o nazela ye atako basekinga na nsima nakipa te masuwa ememi emonano motako te o nalela te ngantiebe naningaka bafeti oyo ngantiebe asalaka moto ya moto ya na boku na ye yalaka lokwa babeti seben moto ya moto abina danse na ye banela ya turo na rata liboso laisse tomber quoi natikali 16-0 natikali maboko mpamba ye wilisakei atikelinga dikoko e mikason ye akozonga nalela te mobembo ezali liwa te nazela ye atako basekinga na nsima nakipa te masuwa ememi emonalo motako te nalela te sheri atikeli ngai foto nampesi ye mpe oyanga atalaka ngai nabosana te nabogaze ye naleli nanga plata sao eteni amemi ye ya bolingo natikali se eteni na mipesi na yawe o eosambo na nga nzambe abatelanga na ye tomona na lisusu 1 2 go ka refrain nango nalala na butu motema na ngai moto ye likambo nasala nakoluka nayebaka te nakoluka nayebaka te nakoluka nanga nzambe alimbisa ngai oyanga masumwi oyo nasali te le 14 février boye ebele le 14 février boye mabanzo na motema nanga basusi bapa seleki ye bebo emiaboli boniko. Merci le roi soleil, merci le roi soleil. Voilà. On a 5 gars basero bana forme guitare basse sèche acoustique. Ba petit accordéon. Ba petite bibine ba petite bibinette. Bozala wana bi différence eza entre ba petite bibine ba petite bibinette. Ba petite bibine eza o basi ba ibinzo ta ba mibali. Mais ba vrai ba momi. Luka vina bandenge na bango. Un peu de Dubaï, Babylone, on a petite bibinette, ma petite bibinette. Parce que ma petite bibinette, ils ont dit et fait na bionge mais nana betate. C'est sérieux mon frère. Merci. Puis, merci le roi, là, merci. Le 14 on a 26 Chinois. 26 Chinois. Agence Moroboy, site de rencontre. Batini bango. Merci le roi soleil. Chinoise. Chinoise. 26 chinoises. Ah d'accord, ok. Et heureusement, réflexe, on y a 20 émissions vidéo. Ah, il n'y a pas de souci, tu comprends. 26 chinoises. Maman, pas c'est banni, on a 4 émissions. Italien. Merci. 26 chinoises. Agence, on a bien appelé ce cadeau. Zonga bien, mon frère. 26 chinoises. Agence. Il y en a un site de rencontre. Batini Bango. Bafuteli bango batike na bango babi bayaka na salle bakotaka kuna baba chinoise. J'ai peur pour la journée wana. Merci le roi soleil. Encore congolais message la chinoise. Merci, c'était là le roi soleil. Merci Nabato tout basala biso confiance. Merci beaucoup na papa Lucien Ekofo depuis Kinshasa la Sonas. Merci infiniment à Bédachour. Na pesi bote na le boss Eric Mandala. Merci na Sylvain Béage. Éternel président dictateur Daniel Massaro. Na pesio Mbote Hervé Mwanza garçon de luxe Kanklo Sambila Kodou. Belgique, le président Joe Moudamou qui casse paye. Merci Nabatou. C'était Gamour et Mouchara, le Bumbashi déjà. Napesi Mbote Clet Kabeya Corino. Le Bumbashi. Fiston Manissa, grand garçon. Spiritas toujours, en place et toujours. Excellence Amos Mbayo. Mon colonel Tshisekedi, ya maman Denise Betou. Général Amissi, Tango Fort. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, bien sûr. Merci à la grande équipe technique. Merci à l'Aigle Royal, Michel Gombe, qui a réalisé cette émission. Merci à Guilen Antsebe, qui était là. Merci Kabaka Bejo. Merci à Douche Kapanga, derrière la caméra, mais à l'administration également. Mesdames, Messieurs, n'hésitez pas de vous abonner
dans notre chaîne, donc Congo Révolution News.info. Abonnez-vous pour avoir l'actualité en temps réel. Aux yeux, aux abonnés, au GP, cloche pour ceux qui cotisent au monde. Merci à vous. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci, au revoir. otiki ngai mwana moto na bapasi ya mot ayolele 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 papa na ngai nga na lelo lata solonga na lela ye nga na Paris bino na quartier latin ma fille